Ah oui. Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la... L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le... Mbote libota na ngai mbote na bino awa toza na commune ya Bandalungwa toye kotala lupango oyo mais avant nyonso nde tomesana toujours tozonga na balabala ebongo tokota po tobeta masolo ensemble. Awa toza na makadam na droite boye tozomona eza GB donc Pont-Tamboué. Awa toza na Bandal donc place tokokota po totala lupango na biso avenue yangoyo oyo komema biso dans direction oyo mituki kotaka tututula yangoyo oyo ekomema biso ti esika ndako na biso ezali. Donc awa toza soroke tutwa boye OK arrêt pharmacie. Donc arrêt pharmacie maternité yango wana. Awa tokoti avenue oyo tolobaki eza entrée na biso monene oyo ezokomema biso ti na lupango esika ezali oyo sko eza avenue oyo lupango ezaleli. Donc voilà un peu maramdenge ezaleli. Donc a toza na avenue tozokota. Pourquoi tolaksara avenue pour na kopesa idée ya esika mutu alingi asomba. Donc wana tokomi déjà tokota siko na kati ya lupango toye kotala yangoyo nde tolaksaki bino na bandeli ke tozotala lupango na biso na commune ya Bandal. Donc atwana commune ya Bandalungwa Bandal Sikine Makelele. Donc eza non loin ya quartier GB, quartier Basoko GB. Donc elo e Kaboli eza mai ya Makelele et puis Pont-Tamboué. Donc ba bayebi te pour retourner explication to expliquer bino en privé. Donc atona kata lupango na biso eza 15 x 15 donc soit 225 mètres carrés. Eza clôturé, eza na ba porte ya bandako en location. Donc tokopusa na tokotala onda kwa liboso tozana yango en face au batie bleu na rose puis ndako eza na gauche awa. En fait propriétaire a lingara atonga étage angai asala eloko moko en hauteur mais akatanaki et puis nde achaki yango na marché et puis bandako oyo asalara déjà pour amata likolo nde eza en location. Donc mutu ako somba ikozala soit a continuer na ba locataire soit abuki pour asala œuvre na ye moko. Donc nde na lobi lupango eza 15 x 15 soit 225 mètres carrés. Eza na Bandal. Bon, je crois que bon environnement nde bazotonga nde bandako ezali. En tout cas eza très bien. Donc eza na mai ezali courant ezali mai yangoyo courant ezali courant eza kitoko mai eza bien. Donc eza 15 x 15 bache yango $150,000 à discuter. Revenu mensuel ya bandako o nyonso ebimisaka
au moins $700 parce que bon on a climatiseur le pan sur le côté monde déjà climatiseur et que courant et ça l'aura bien le courant et aura un problème de pour climatiseur à ça l'aura déjà na courant faut ça a toujours makasi donc air besoin mon ango faut qu'on ait déjà que tout ça na quartier mort courant et ça bien mai botomoni bino moro bomoni nde to fongoli et puis donc étage auto l'accès qui bino na balabala yango wana dans le pango aza atali directement na balabala ça te ko kota servitude non aza direct na balabala donc voilà un peu wana toujours l'accès toujours anda ndenge eza na kati ndenge structure na yango ezali donc to lobby ache yango $150,000 à discuter. Donc voilà un peu tout repousse na onda kwa liboso totali ya rose ya pardon ya denda ku totali et puis place auto zomona mabaya oyo na kati nango eza bandako to komata mke boromona ba split ndenge etandami wana donc to laksa mabele pona ko laksa que bomo na kati kuna na kati bomona ba split yango wana ezali donc eza bandako ba colonne o basala ki po ba mata étage par rapport à projet ndenge ezalaki yango wana pe donc le pango la minute de baki ezobimisa ba 700 et quelques dollars américains moni split yango wana dans bandaku eza nakati propriétaire yemo nde azoteka lupango na ye donc abandi 150 à discuter soro lingi pe au continuer projet na ye ya étage pour sala immeuble kakayo soko po moni ki au bandela à zéro ça ne dérange pas mais ndaku eza déjà na le pango eza déjà na revenu à plus de $700 donc eza déjà et le moko il y a bien donc voilà un peu ba détail autre kaki ko pesa pona le pango oyo to lobi le pango eza na commune ya Bandalungwa Bandal séparé to benga Bandal Sikine Bandal Makelele Bandal Sikine Bandal Makelele oyo ba toilette ya libanda to laksango toujours en noir et blanc ndenge bosenga biso toujours que ba place ya boye faut laksa toujours en noir et blanc parce que ba to belé batala ba vidéo peut-être mususu azotala ngona bandinga azolia tout là donc ba barre de fer au bomoni bimi boye eza oyo ezalaki prévu pona komata étage donc pona ba information mususu ndeto lobi déjà eza 15 mètres x 15 donc 225 mètres carrés Isa n'a pris à $150,000 à discuter. Revenu na yango ezali plus de $700 américains. Donc pour na onyos ba koza intéressé to bengani bomoni avenue, bomoni macadam, bomoni entrée, bomoni pango ndenge ezali. Donc onyos a koza intéressé a bengi biso to solola na numéro o eza affiché na se ya ba écran